prier moto masumu eza makela moto ya nzambe bosko ofranda moto masumu bolamu ebatela biso papa moto c'est juste jamais akobi so ofrande na ye. Très heureux de vous avoir très nombreux dans votre émission Short News. Shalom, shalom na bananzambe nyonso bazolanda biso à ce net moment. Ezali Yabino Ekibumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site ESP Media. Lelo pona bananzambe nyonso tout. Toyambeli bino moko ya basali nzambe na kombo ya prophète intégral oyo tozana ye na plateau to pesika kabambote na famille Amani nyonso tout papa Edo maman GH et puis maman BT to bosanité Guilin qui s'y soit et ainsi que sa femme Mifi na kati ya Paris to pesi bino bambote famille Bumba nyonso tout to bosanité bambote na bino yango wana et Talibo Talima, Bambote Nayo, Fabrice Nteka, Tobo Sanité, un boss américain, Fabrice Nteka, Bambote Nayo, Yangwana, Bananzambe Nyo Sotu, Lelo, Toyambeli Bino, prophète intégral, Oyo, Tozanae na plateau, prophète Azali Moko, Yabasali Nzambe, qui bouge un peu beaucoup, Azalaka, moi, Bangola, Banini, Afrique de l'Ouest, déjà, to Pessi merci, Nandegona Biso exaucé, ou Asimbel Biso caméra, au Fungola Biso Tokotsa, prophète déjà, hein, bonjour, prophète. Bonjour papa Ekibumba, na CP sur cette émission et HP Média, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Bonne santé, bonne Moussala Nzambe. Bon santé ça bien, Moussala Nzambe bien qu'il est bien à Nzambe. Ya, tous côté toujours Moussala Moussala Nzambe pe côté à Samalamu, na bâtiment sur fin que baie ba vérité à parole Nzambe. Voilà, merci beaucoup à Tozo Solo la Lelo, thème Nabiso et Lelo, Tozo parler sur les offrandes, hein, sur les offrandes. Donc, oh, nous sommes tous allés comme ba offrande, et puis ça m'a na église, et puis ça m'a rendu nini, et puis est-ce que bah oh misus to mona ga ezalaka ya solo to ya soloté, to gozong samiko et pas ya prophète ato mekautuna. Nous avons combien de sortes des offrandes parce que to yoka ba action de grâce, action de songolo, action de nini, makolo pasteur, transport à pasteur, to goye ba yango lelo à travers cette émission, prophète tozana ba sorte ya ba offrande boni bibliquement parce que Bible est une constitution na biso bananzambe. Merci beaucoup papa Eki. Bon, na kati sabe to ba sorte offrande belé. Pour tout na sorte offrande par définition d'abord offrande des années. Et ça effet à offrir na nzambe quelque chose. On peut offrir nzambe mbongo, on peut offrir nzambe eloko comme ça matériel. Yango babengi offrande. Na kati offrande to za ba sorte belé. To za na ba sorte to tanga to za 7 sortes offrande. Première offrande offrande ordinaire. Offrande ordinaire, tous en offrande du prophète, tous en la dîme, tous en la prémise, tous en l'action de grâce, tous en la sacrifice, offrande à sacrifice, puis tous en la aumône. Ils ont sorti offrande oyo et dans la carte de la Bible. Voilà, sikoyo tozana cette sorte ya offrande mais ndenge to mona lelo na kati ya ba église to meka na nka ko kendena nka par moko to meka bandeko bazolanda ba meka oyeba o to sala ka eske zaka biblique to zaka biblique te neti ya liboso offrande ordinaire eza pour muto yeba ke o na sala eza offrande ordinaire et sengele za ndenge bon offrande ordinaire ezanini ezana kati ya église to bisa offrande pour na kosunga msala nzambe donc c'est-à-dire église a besoin na yango ils ont besoin yango to kosomba tole to kosomba kiti ya to kosomba tam susu bafle baby to kosomba micro ba benyo offrande ordinaire offrande wana o ba bible bi mutu mota ko mapanzambe mabo pamba il faut toujours présenter une offrande ordinaire donc roya j'aime pas nzambe mabo pamba so za na mbongo te comme appelle loko oyo pesi nzambe eza offrande ba benyo offrande ordinaire pour na kosunga musala ya nzambe pe église ya nzambe offrande ordinaire. Voilà, siko na offrande ordinaire ezali oyo ezo sala musala na kati tonga nzambe ou bakoyi ko somba bafle bakoyi ko somba cher bakoyi somba bakoyi ko sala bakotia ba caro na église pour ba église nzambe zala bien. Bongo siko est-ce que na offrande ordinaire pasteur azana part na kati. Bon na kati offrande ordinaire eza pour l'organisation église. Donc c'est-à-dire que offrande ordinaire so ba sali besoin église et que na kati église pasteur a besoin to diacre to ancien to ba serviteur to bana ya nzambe na kati offrande ordinaire ko sunga bon père mabete
ils ont ma bête, mais ça, offrande ordinaire quand on approche à pasteur. Offrande ordinaire, ils ont besoin de ça pour que soit musala, il y a un zambé. Baroz a besoin d'implantation à l'église mort quelque part et que l'église va la moyenne noté l'église est mère et que rose offrande ordinaire wana ba collectant ba tindi kuna ya eza offrande ou peut ça na quatre église. Merci beaucoup et pour comme ça dans Zambie. Voilà. En tout cas, ba détail wana esungi mingi po tozobunga mwa mingi tozoyebate o topesa ki wana ezaki ya nini. Mais tant muso mona na kati ya église offrande ordinaire et salemi mais na suka nango babeli ta mususu toza na posa saki ya ciment toza na posa ya micro to ya nini est-ce que eza sous important? Bon, c'est important. Moi ben on collecte et à collecte c'est important parce que ça appelle de fonds na ko collecter blou nyo soana mais ça kana kati offrande ordinaire ko collecter blou nyo soana ben on collecte ko collecter pour basunga tant so ba na kati pasi basunga mutu na église ana besoin moko pour to bo santé ba fond na église rapport à pasteur té donc mon hyper on a besoin moko na église to na likamo boy église ko zepe mo pesi faites ça m'a rappelé et ça m'a raté t'es dans la vérité ça m'a raté et ça m'a raté ba offrande ma collègue ça m'a raté kende comment il y a église pe boye et ba misela ndaku a se passer na so bon offre garantie ndaku té église ba se pe collecte ba sumo ba pesi et ça m'a raté beaucoup plus ba passer ba terrain na bango mais bon ta prêter mon dimi pe a besoin pe aide to ko so mandimi pe to ba dire que ba pembeni ba ancien ba évangéliste ba passer ba prophète ba pembeni na passer visionnaire il faut ça pe aider na ba offrande wana. Donc, un pasteur Zolia, il faut bango pe balia. Mais so pasteur Zolia, yé mo ba boliate, et on va dire comme belé. Et so kabona kati ya makambo oyo. Ba offrande, il faut ça la gérer. Même nzamba retourna biso mkola suka, bo gérer ki offrande ndenge nini. Tropé ça rapport. Tota la kama makambo ya gérer ça ma belé mais to e ba pe kene tozo gérer ba offrande ya nzambe, nzamba retourna biso. To reçoit o gérer ki offrande nanga ndenge nini. O gérer batu na offrande. Il faut aider à la gérer. En église, il faut aider à l'administration. C'est-à-dire quoi? Et offrande et quota, aider à l'administration. Qui offrande ou conteneur par exemple 10 000 francs, 10 000 francs côté oyo, bah besoin qui sur ça qui 3 000, 7 000 francs qui église peut et bah payer qui tout ça la caisse ça 7 000 francs et ça la caisse. Il faut bailler bas. Pourquoi ça moi il faut bailler bas. Et à te comme secret à pasteur, ton maman pasteur. Offrande il faut aider à la contrôler même il faut bailler bas. Offrande à combien? Ceux qui passent aux offrandes, comme on dit, une empresa, un magasin. Et ça, on patron, un PDG, on a contrôlé l'IT, l'école, on a tazate, la semaine tazate. Tout le monde comme ça, tout ça, en Zambie. À Bengi Bissou, tout ça, serviteur. Et non, il faut tout servir, bateau. Dans le cas où il faut beaucoup plus aux intérêts de mes collègues. De la carte offrande ordinaire, tout la carte au monde wana, la carte plutôt il y a offrande ordinaire, tout la carte collecte et ça offrande de oyo et ça pour la kosunga musala nzambe, pour la kosunga bana nzambe, pour la kosunga basali ya nzambe. Dans cette offrande joie liboso na bi offrande nini ordinaire. Na offrande tout ça ba collecte. Deuxième offrande tout le là et ça offrande du prophète. Prophète Sigweza nini voilà de makambu offrande du prophète na Galate 6:6 balobi boy na tanga bala moko na Galate 6:6 bibelobi toya to pes to kabola bozo na biso to te sans malam na tanga ngo na 6:6 balobi verset on a l'élan au fort Galate 6:6 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Galate 6:6. Donc c'est-à-dire que offrande prophète, il y a du prophète. Offrande du prophète, des offrandes oyo. Tant bazo tia na kata panier et zali pour la moto baté sans malam. Il faut azwa bozuinaye akabola moto azoté sans malam. Na offrande du prophète et za pona moto até sans malam. Ya. Na kata organisation église pe ba rosta la pendeni. Offrande du prophète et ça caractère que dimanche était dans une offrande. Dimanche on a dit raté à lui. Dimanche a assez à lui. Dimanche a passé à lui. Surtout dans cette organisation de l'église, tu reçois que offrande sur le prophète et quota, tu as bon bayango. Na fin du mois, total exact combien le pasteur a un salaire, ba collaborateur, ba salaire, ba diacre, ba ancien, ba salaire, na quatre offrande sur wana ya, ba chantre ba salaire. Pour exemple, ça là. Pays anglophone. Normalement, papa, normalement. Offrande, le prophète fait ça, normalement, bongo. Et puis, il faut être offrande de mots que tu pas dire, et puis, ayez bani. Que offrande et côté au temps. Dans il y a rapport, il y a rapport église, bah combien on peut que offrande il y a dimanche du prophète et côté au temps, offrande ordinaire et côté au temps, et ça là et bani. Et ça c'est que terme temps bon on la pasteur. Même bah collaborateur faut pas yango.
Il faut pas y aller pour ça on s'en monter. On s'en va battre. Il faut pas y aller. Même Jésus a une multiplication à pain. Il y a 5 plats de compassion. Bible sur le bas. Aïe pas disciple ça ni. Bo pe sa bango. Tant ba pe c'est après babi. Bo ramasser au etikali. A-tu qu'un rapport? Bah ramasser 12 paniers, bah pas de rapport. Mais le lot oyo bah passer bah sous rapporté. Alors comme ça rapport va monter pas ça suprême. Or toza bande na Nzambe, toza ba sali ya Nzambe, il faut toujours rapport ezala et pe ça makena suka culte boye offrande ce côté autant. Et ça m'a bêté. Et ça m'a bêté. Offrande du prophète. Ya par rapport à organisation. Troisième offrande rôle la dîme. Na kati ya dîme mutali boso apesa dîme na Bible ezanani ezali Abraham. Genèse 14 verset 20. Abraham appelle ça dîme et pas ya Melchisedec. Appelle ça dîme naï. Dîme ezani. Dîme eza revenu au nazozwa. Exemple, ba pesingai $10. To nazui salaire, to bénéfice ya $10 à faire nazo sala. Na rolona $1 ça pas nzambe. Dîme ezara mukikete ezapé munelete. Il faut que la fidèle na dîme. Pour dim ezali moko na moyen ezopambo la vie ya mutu. Dim ezali ti noyau. Donc ceux qui au lien noyau mukokoli ya nzete la yo to ya fui na yo au lien nzete. Donc ezo pesa mukokoli wana ezaki eya mukokoli moko mais obota nzete pe nzete boti ba fui ebele dim. Et puis même dim église eza pona pasteur te. Eza pona musala ya nzambe. Dim eza pona pasteur te. Et comment ça va contrôler? Parce que ça homme suprêmeté. Mais balobi dim ezarande wanande yangai pasteur ndenge obi Abraham akene opesa Melchisedec omoni ki apesi apesa ki Melchisedec apesa pasteur te apesa dim et pas ya Melchisedec ya biso toujours représenter Nzambe mais toi Nzambe te toi représenter toi Nzambe te c'est-à-dire que dim est une église et ça pour la pasteur te dim et ça pour la besoin pe église. Et ça salaire, il y a des serviteurs. Travailler, il y a mon côté papa. C'est pas vérité papa. Papa est qui? Ngai soki pour la vérité le coup pour le flanc le bayango. Dim eza moni ma musu ya nini. Ba église on be plan ba bloko oyo. Imagine cette église aux ba collaborateur na yo ba sala musala. Tam su passer ko ça ta suivi bandimité. Au conseil le bandimité, mais bon ba so semble ça la suivi, ba ça l'évangélisation ba so ya l'église. Mutu moko a pambolier exemple. A juste ça $50,000. Aïe a PC dim il y a combien? Il y a $15,000 collaborateur et passer la poche. Or collaborateur t'as besoin de payer en foot ndaku na ye. Azana besoin de texte ba na ye obi ke 10 yanga au la poche 15,000 OK nango. Et le bon c'est église na ye. Pas moi qui dit mais comme cop. Mais aujourd'hui dit moi que côté 15,000 yango on les besoin mais ça ba collaborateur nanga yango e koti bo on na kati ya nini? Il y a compte bancaire église et puis il faut un compte bancaire. Et la compte bancaire où ça contrôler na pasteur mais na ba administrateur église. Baso contrôler ba mbongo na nyoso ba que pasteur so tam exemple a foutre la randa pour ça $50 na fin du mois to so tam sou 10 000 moi l'église tam sou $21,000 exemple lobé $21,000 ba longo ça $50 à pasteur so foutre ma ça pasteur ba provision passer so quota ba so passer bilamba ba so en charge so mutuka que pasteur so mutuka ba so me voiture na ba collaborateur ba travailler pasteur ba ça la droit salaire mais so ko 10 000 au la poche na yo au mibomi pour me musala. Et puis si on s'est bon passé, il y a des gens qui retournent dans le temps. Retourne à yo. On est à l'eau, bisoto bara. Au lieu les lendemain, donc au lieu, au moins au lieu au gagner, mais au lieu dans les lendemains. Jour les lendemains, il y a bilogo ils ont sauté. Ouais, ils ont sauté. Dim peut faire ça contrôler l'église. Ils ont raté passer faut gérer en hôtel. Et puis pasteur normalement, il faut allongo la mbongo. Mbongo, pasteur roger mbongo l'église. Na organisation église. À cause de mbongo, on doit gérer mbongo. Il faut gérer bandimi. Atika badiakre ba sala musala bango to ba administrateur église to ba ancien to évangéliste moko asaka berger a occupé via bandimi pour so kotima mu ya mbongo na kata musala obebisi mbongo ekoya nango ekoya ya conséquence musala osali mais okoyi jamais comme koti sala makambo ya mbongo na kata musala oboma okoboma et puis musala futu bake dengo so sala yango après tam sous 20 ans 30 ans passer au kufa. Mais organiser ma cambo bien. Moi na otika. Botsa tikala. Bon ça l'appelle té. Pasteur ça joint. Autre que la pasteur responsable église. Ben on monde siko mabe ngwana, on est commis ba bien privé. Et sur église était, il y a église corps de Christ était, et on ba bien privé. Pour nous c'est second pasteur, yo koufi, moi na commis pasteur. Non, ce monde ça l'appelle tout le monde ça l'appelle té. Passer aux autres avec la route qui pasteur responsable église et continuer et puis baser famille en charge aux hommes là baser famille en charge et ça normal papa ba yango so ba bloc on est géré
Et ça géré bien, papa, Moussa de qui est malade. Au sommet là, au sommet, tout exemple. Exemple, Moutou elle a dîme. Dîme, on a passé dans ce kiango, n'a somme le pont église. Non, c'est la commande. Il y a église. Et ça bien église, il y a un gâté. Et ça bien il y a église. Bon, on a bon, on a salle na mutoki na gâté, mais et ça bon et côté na quatre églises. Pour église de ça bon, et ça quand tenga passer à gagner bateau. Papa qui a retapé sur 20 personnes à gagner, maman était retapé sur 50 personnes. Papa était à 30 personnes et ça dit église tout sangani. Pour la chose tout ça intérêt mort ça nini potoko ta lola. Mais ba bien autre chose c'est ah photo et ba ko gérer bien po. Ceux qui au gérer en ngola qui moteur mabe nzambe akotuna yo. Wana to bidim. 4e franc trobela prémise. Prémise na Proverbe 3 9 na Jacques 1 18 kula tomoni prémise. 1 Corinthiens 15 20. Prémise. Prémise ezani. Et ça, premier salaire au Moutazu na Vinaï. C'est-à-dire, un asso salam salam ko ba engagé quelque part, ba pesa salaire ba bi ki na reçoit tam susu $500. Un azu mbongo wana et ça mbongo papa botangate. Il faut la zone ça veut pas nzambe. Et puis prémise et rien dans l'église, il faut comité église ba ke frère etel a salé musala, après ça qui prémise et autant et qui directement à la banque to signer. Non, prophète. Prémisse, et puis ça m'a pas ya moboti, tout et puis ça m'a pas ya basali nzambe. Prémisse, c'est non Bible, et puis ça va basali nzambe. So tangi on anda cause la Bible otanga yango na Jacques, otangi Jacques 1 18, otangi Proverbe 3 9, otangi na 1 Corinthiens 15 20. Au moins la prémisse. Prémisse et ça prémisse. Belé ba pesa yango ba parents. Non, so pesi parents mikangi. Yango remarqué musala ko sala bien, mais salaire c'est ma souté pour la pesi papa na yo. Papa n'a pas droit au lien bon, il y a un problème té. Mais salaire à liboso o mutasa na vie na ye, il faut appeler sa panzambe. Appeler sa panzambe pour sa prémisse et sa première salaire. Appeler sa panzambe. Ba église o ça organisé. Tant que prémisse c'est côté tu es que structure église ça dit que ceux qui n'ont on a dîme non dîme et que au bon dimanche il faut l'église. Les cas secrétariat au PC pardon au PC dans secrétaire dîme na yo à cause le récit. Après ce récit à dim au compétent sur le comité église ba pasteur étape sur dimanche pour ba sambela tout na yo to ba pas consigner la carte cahier na bango ya vérification était mutete ce qui dim na ye et ça contrôler secrétaire ba mono swana alors ça administrateur église to ça tape sur deuxième passer église on so gérer makambu wana ozomona a gérer makambu ya mbongo a gérer ngo yo passer sur rapport na fin du mois c'est ça ba bengi organisation église. Au remarqué que c'est bien ça l'organisation, il y a un monde qui est combattu. Imaginez donc, si c'est un collecte, par exemple, collecte un bon basali, tout sur ma drum pour l'église. Bon pépé ça me bien. Mais un bon pépé mais comme pas pasteur, assez besoin là. Oh à foutinda quoi. Oh à son bloc on est là-dedans. Somba aussi. Lobby ba copé ça le souté pour la nine. Yo pasteur mbongo wana, il fallait aussi la besoin pour l'église, autant intérêt pour les bumunayo. Oh le bumu et si la nzalate. Oh, et là, on m'a fait un exemple. Mon adrum, au liango papa. Au nzamba ko sambisa. Na suka to reçoit compte pa nzambe, au gérant qui ba nzambe ndenge nini, pe au gérant qui mongo ya nzambe ndenge nini. To ça juger papa. To ça juger na to je ba mongo nzambe. Mongo to sera ke ya nzambe abisote. Muta pesi pona musala ya nzambe. Pona musala nzambe, premièrement faut qu'on privilégier musala. Ozomona, ba besoin musala ezanini. On remarque, mongo écoute qui écoute mais église bato le terrain déjà. Et quoi pour la nini pasteur azota na intérêt là. Oh musala mte pesa yo vie pose la bien. Privilégier musala. On a ezanini prémisse. 5e sortie offrande rolobela. Action de grâce. Luc 17 1 à 14. Action de grâce eza offrande ya kozongi sa matondo pa ya nzambe. Na kata Luc 17 12 à 14 et qui n'a dit le prêt. Dieu le prêt wana bae et pas ya Yesu. Pour babika, bae maladie le prêt na bango, bae pas pour babika. Yesu a ebisi bango boy. Boza na besoin ko bika, bo kende et pas ya sacrificateur. Landa bien. Bo pesa offrande ya action de grâce. Lolenge Moïse a komaki na Pentateuque. Bo pesa offrande ya action de grâce. Le Dieu le prêt bakei, ba pesi offrande ya action de grâce. Pas sacrificateur, babiki. Ole bango 10 bazonga panzambe, bazongi te. Kaka moko azongi, 9 bazongi te. Oh moko azonga ki e yaki nani, samaritain, étranger.
les 10 juifs bakimi ba souté les 9 bazongi ba été kaka moko samaritain aye ayo seza mais merci pour big singai parce que yoka koto déviation ya makambo e koma ya o passer au assemblée pour o pesa mbongo na makambo oyo ba comprendre que bandi bakima kaso abiki donc bakimaka il faut avant bika mais pesa d'offrande dans l'alia awa je sais longwa papa bengana bango ba seba batik tout papa bomeli siffler tomeli siffler chamakande sabi wani mala naona tu longwa ameli siffler biloko na agence moko na lemba bagence nyonso eza ya mavwanga sava nina yo malamu tu ya kutwa bilo na monyo yangu peke mona yangu lukula boni yangu wana yo Bonjour papa et maman. ah bonjour Prenez place. ah Prenez ah place. merci Bofanda. ah kuvanda Pesa biso code na bino. code yangu wana Lamu keka papa. C'est Makaya Mayuma. C'est ngai yote o ngai nde la carte de lecteur papa. Papi. Logo ya deux colis oyo hein. Papa Makaya Mayuma, tala Makaya Mayuma. Papa, bo baluka na sima na dépôt boza biloko na. Yewana JCPP mokonzi ya ba agence nyonso yende kilo ya makambo ya kotinda biloko pe kozwa ata oza na nombre ba conteneur eboni tala dépôt na biso okomona confiance JCPP la rapidité la sécurité oyo asilisi kolela ya bato makambo na bino susi ya ba agence esili epai na biso tala biloko ekokita moto aza na esengo kuna tozwami wapi toza na France toza na Suisse toza na Allemagne tala bato bakosepela azwi andimi te epai na biso bokeseni ezali koto déviation koti donc yango ekoma so neti na bondelela yo banini atinda nanu 150 ya sukali ya nini ekomi bongo te donc il faut amizuela libela pour okima so obiki est-ce que c'est normal exemple ya dit le près 9 bazongaki 9 bazongi te bakimi moko bazongi papa ata bakimi est-ce que na récompense oyo muta kopesa yo na onza mo pesa ko kanite ngana te l'église mo papa église na te ya bala mo ebelete ba so ba 4 à 5 personnes na te l'église na papa langa o témoignage na pesa pour bandu bolanda ngai na si côté ya mbule beta ki jour ngo na comme l'église motabenga prophète abeng senga na te l'église naye abula bi papa na kali musika na lemba mo na yate na te l'église wana na supporter ba pesa ko France au fond ba pesa papa na ba 1500 francs il faut na zonga na ndako na fa na biza pigeon France la mise à pigeon 1500 francs équivalent net à $1 pour na comprendre France $1 donc il même pas transport sur la timbinza il même pas transport na zimbongo wana te na poche oh maman mokol prend le sabon place wana atekara kuanga libanda akota pe prière wana te na si maman wana ayoki mateya na kenda MC diacre MC na berger église MC pardon MC son prophète intégral alors son prophète intégral oh diacre evangeliste MC papa ba benga pa maman na bosola bon na tikali pito so na ye to so la maman no papa na Matteo te tout singai moi nga tselenga $150 eza ndakwa wa Matteo teti otei na $50 $50 eza na pesa nzambe offrande
na $50 pa maman wana na église a dit combien 1500 francs mais maman a na quatre église kouteli bande d'église et puis ateka ba ko ngeli ba ta prière te ya le sabora place ayoki maté a pesa $50 ozomona nzamba futinga monique na se musala nzambe na pureté à cœur na été pour la mbongo et na se na pureté à cœur abi que maman wana asimba souci ya musala nzambe et puis et akike il fera futa mbongo ya mai na courant ndaku et là c'est $30 na mbongo te na $50 maman na zui yango na komi na ndaku prophète abenga papa boni eleki bien abeleki nango bien ah boni offrande ozinga ba pesa 1500 francs ah papa ba tolo sa mbongo te na ba pesa mbongo te ba toi na ebi c'était la 1500 francs mais maman moko te ka ba ko libanda a pesa $50 eh oza nzambe papa zo mbongo na zo eza yo amna zo a regretter pour aki prière de so étape sur trop zo mondam donc ça dit que nzambe azandinga futera biso soki otali intérêt que na zo mbongo avant toi bika papa sera bité on c'est bon là on c'est bon là pour la personne pour la bika on sait pour la bigité le comme avant beaucoup de prophète il faut son maman moi $5 au coup t'ana et son jeton tout et tout ba détail wana kasi yango la papa au son maman et son jeton avant de la prophète donc c'est à dire que muto za mbongo te monta na musala nzamba ça yate ah droit et puis on va contrôle bon c'est calme bah c'est yo ya route po yo ozelo tezo ngala ndango na yo donc musala baby oh musala oyo tozo bosa na ke muto za mbongo te wana akoro ya lelo za mbongo te to same pour la loba comme président mboka un peu ministre lobby mais eto benganie mais to bengani pas pour la biso donc c'est à dire que tozo soya bandimi ba soya na biso biso loba c'est lui qui garde les figuiers en mangera les fruits et fruits ça conséquence mais il faut garder les figuiers. Quatrième sorte et offrande qui action de grâce et cinquième aumône sixième aumône na acte 9 verset 39 kuna to moni histoire Tabitha Dorcas akufaki bazolakisa bilamba oya pesa batu ya mawa ba pauvre aumône biso le ba pauvre ba souté au monde et puis ça m'a souhaité que bon que église ici bâti panier tout ça offrande ya batu ya mawa tout sur bateau sur la prison tout sur bateau bella tout sur bateau baza ba kufela ba parents tout sur ngata bateau baza ke mobile moka botisa moi na même bala ngatika moi nango akipaso bala te ozomona ba bateau mawa tout sur bango mais église et ça ba besoin na te au monde offrande ya mawa ba maléré offrande ba maléré batu ya passe ba bilamba ba bloka kolia batu ya passe qui te organiser culte sur la église boye to beska batu ya passe ba orphelin ba veuve ba vieillard to beska église ba zo au monde na biso prophète na point wana to lukato na yebi ke tam susu ko bota sujet émission mususu mikoleroya mais ba kopesa pende nini na bato ya pasi ba kopesa ndeni na ba orphelin po bino moko ba prophète si bo pesa image ba orphelin wana ba bima bandoki bo comme ça ba shege na ba prophétie ba moi si ayi ko kota libala kuta na prophète moko ba juger bana wana bandoki banini bana lelo ebele baza ba shege na ba 20 mai wana ba victoire tout et tout ba bima cause ba prophète si prophétie faut que examiner ngo papa mon prophétie so bimi anzamete prophétie ba examiner na base ya parole ya Nzambe ya na kati ya au monde papa c'est vrai il faut passer malheur c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu quand tu donnes à un pauvre tu prêtes à Dieu papa yo pesi mutu so pesa asa sipem za zwat imagine ozandoki ngai na pesi yo lobo na se ya ngai likolo donc asa sipem même na esprit na yo ozala ndoko ndo te enga na pesi yo na kindoki na yo na comme déjà supérieur likolo yo poza la selanga o bloquer ngandeni ngana pesi yo bloquer ngandeni et ça na habité est-ce que mutuma ozala histoire kati ba bloquer mutase ambiance la vie na mko big c'est ba bloquer neni po ozo pela moto ba ko sima même yote po ozala histoire kati na yo atazando na pesi talingate ataza magicien la pesi talingate ngana yebiki na pesi et pas ya Nzambe puis mutazo pesa aza super mutazo zwa donc a osala erreur mabe et que simba te ponga na sel bolamu e batela biso papa mon batela biso to ba no jeter que o ndoki o boy papa tout ce que Nzambe jige biso tout ce que bloquer on jige bato c'est pas bien wana bino pe bozolanda biso ebele bozalaki pe na makanti bosunga ba orphelin ba veuve o bomona à travers nos émissions tam susu ozalaki na kobanga bano pe na opesa bango biloko nanga bake kokanganga baza na ta ya okanga yote parce que loboko epesa kezaka toujours likolo donc kobanga te pesa et puis kopesa bato yo zomona te yeba kopesi Nzambe eloko oyo opesi na image kopesi Nzambe nani akoki ko nuire yango azate voilà ya septième eza offrande sacrificielle. Donc, huitième, offrande sacrificielle. Offrande de sacrifice.
awande koto makambo ezali na kati ya offrande on a Genèse 22 verset 2 Abraham apesaki Isaac mbeka na momorija azui Isaac mwana na ye amela momorija mwana moko apesi mbeka mais eloko tobosaki ya nini tango Abraham akena Isaac na momorija azui atie likolo ya holocauste likolo ya hôtel pour aboma Isaac azui mbeli alingi akata Isaac mutalaka atandi ye atumba embeka alingi atumba katemboye nzambabi n'avance pas ta main n'avance pas la main tala sima amoni bélier moko et place autaki nzambe mo abimisaki ye akangama na ba corne na ye na ba corne na ye bakanga basinga do ba corne bakanga basinga na corne soka ningisi boye e ko kulongwa akimi mais bélier akimate bakanga basinga na ba corne na kingo te na ba corne de azui bélier wana ayeko bomango likola mutalaka Isaac akufaki te mais biso elo oyo pesa Isaac noka moko to mo ba Isaac na biso Isaac akufi po Isaac akufaki te anga bomaye mais nzamba remplacer Niama. Elo Isaac ezo représenter une fond ya mutu to. Fond ya mutu te. Isaac représenter donc oza ngo ya mutu ya. Mutu ka moza to bomaye. Ndaka ka moza to bomaye papa. To bomaye Isaac wana me mona mut na psara ka moko na papa. Ata yo moko. Pesa Isaac moko zalango. Papa nzaba zo bisanga Isaac moko mutu ya. Sakamye o pesa. Isaac akufa kite. Yo ko ba Isaac mutu pona nini? Ya aibo se Isaac menza me abisi beli. Poso ika Abraham maki Isaac ka ba. Mais l'autre m'a la biso aboma Isaac te atel ko mutalaka mais nzaba prévoyait apesa belé bela menasima et puis apesa belé donc c'est à dire que Isaac tout ce que Isaac va faire kima papa ayi pas boma Isaac mais Isaac akufaki te wana Bible nini na Genèse nini 22 verset 2 tanga malamu Malachi 3:3 Bible zoloba tant que tu sa offrande il faut présenter avec justice. Avec justice, moutoua ça injuste. Moutoua ça injuste, clean. Moutoua ça injuste, jamais comme s'offrande naï. Et vous avez comme ça offrande dans le Zoloba. Comme s'offrande naï. Ce qui otali na Matthieu 5:23 et qui otali aux un problème dans des conayo. Quand on offrande dans tes ongas. Quel est qu'on réparer. Donc ça dit que si on a raté la prière au thé à l'église, bon, mon nom c'est ça qui dit qu'on peut s'offrande d'été, papa, offrande de côté de l'église. T'es finalement la dimension là. Dans cette église boyé, offrande n'est pas ça bon. On savait que c'est ma baie. Quand on offrande tes zones, offrande d'ako. Mais on dirait prophète Nathan où il y a ba scène baloba ngo o ayebi ki azana ana masumu amelate. Mais pour nini na côté offrande ekoka olo. Intérêt personnel papa, c'est pas intérêt personnel. Offrande on devait trop zangote. Donc on remarque ta masumu moi ndumba ko, alors ça ki ndumba ma pesi dim. Mais passer que moi sur ko tchel, mais il a dit passer à dit allez dit voilà. T'es abondé à sanctifier et sanctifié par la prière. Tout ça veut dire frère dia batanduma papa. D'autant tout ça batuko mutiandumba. Moi si moi aller deuxième bureau. Mais azu dit moi ça dit passer à tel que moi ça deuxième bureau, azala mon belé, sur azu dit oh té na kufanzala. Azu dit ya moi si à deuxième bureau. Azu yango. Yebi c'est bon libala wana ici là dans le propre offrande. Il faut réparer papa. Ok jamais couper sa offrande. Ce qui s'est justifié, s'est justifié. Malachi 3:3. Il faut qu'on présente offrande avec justice. Moutoua ça injuste, jamais qu'on offre pas nzambe. Donc pas itoloba lokola na histoire ya Kayena Abel tant ba ke ko offrir nzambe. Moko azaki propreté muso azaki. Nzambe zo offrande ya Kayena, azo offrande Abel. Il faut qu'on présente offrande avec justice de cœur. Il faut à la saint, aux la ma qui le sumo ya te opesi nzambe pour de mazwa. Pour yoka kutu bible so baboya, prier en masumo. Ezama kela mato ya nzambe. Bosko fana masumo. Ceux qui prièrent, quand tu prières, il y a un somme. Et ça m'a kélé la main de ma nzambe. Parce que offrande de ma somme, on m'a dit, bah pas même offrande et comme il suit pour la nine. Bah on peut ça offrande, mutuana azamu tamabe, à autre offrande ya mabe, à salim salam ka boyi mutu, à botte batumbongo, à coloca bataboto de mongo, à mbongo wana, dim à pèse pas pour la nine, lobby à botte la sous. Ngai passer la offrande, on a tout dit voilà, pour muto yo. Non papa, ceux qui prièrent dans ce métier m'a kélé la main de bongo, offrande de ma somme. C'est-à-dire que offrande, c'est ma papa. Zone offrande, qui l'ont réparé dans la propre ça. Quel que soit mon temps, offrande, quel que soit mon temps, mais qu'est-ce que ça va monter? Pour monter là qui m'intéresse. $5,000 et Azonga. Papa, oui, bien la Bible, et c'est la prophète Moko,
prophète wana comme le prophète Élisée. Na 2 Rois 4:2. Prophète Élisée a yebisi. Totango 2 Rois 4:2. Totango pour tous en rapide otanga. Donc prière papa est important. Oui, il faut autant la même dureté, autant la même dengue to pesa la mabango po makamuna nzambe papa na yebisi yo ekoti mbilinga. Ekoti mbilinga. Na 2 Rois 5. Na 2 Rois 5. Ah ouais, histoire ya nani? Ya général Nama. 2 Rois 5, 15 à 16. Tout en versango. 2 Rois 5, 15 à 16. Nathaniel a comme Yesu. Nama retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fit arriver, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Yoka. Élisée répondit: l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas, Nama, le présent d'accepter, mais il refusa. Élisée n'a simarobi qu'à Nama. Nama a passé offrande. Le coup la offrande, il y a action de grâce. Na biki, zo offrande oyo. Bible zo ba Élisée ebisié. Na ko zo offrande oté. Posa mutamasu zo offrande yo. Malgré Nama abiki, je Nama biki. À côté d'aujourd'hui, à sur cette fois biki, mais Nzambe non Élisée a ebisi Nama na yo no offrande na sani. Kene na ngona zo oté. Aboy. Ba Élisée bazawa pi. Na simlango Géasi abeti kontu. Géasi abeti kontu c'était pesa Géasi zui. Et Géasi so ya Élisée ah donc on a besoin qu'on s'offre Dieu juango au monde lèpre Nama et panayo. De ça ba pasteur et belé bazan lèpre. Bazan pour la nini bozo offrande ya batu mabe. Lèpre contre na kadna yo. Bozo offrande ya batu mabe papa. Offrande ya batu mabe contre so lèpre. Toki ma lèpre. Voilà, bande konabiso ba serviteur et belé ba koti lèpre. Ça les savoir tant mususu mona na mariage na oma mbesimba lisusu te ozoye bate cause nango eza nini ba offrande oyo zozwa ba dim oyo zozwa ya batu ya masumu sala lokola Élisée kozala lokola Géasi te po ba Géasi baza mingi na ba serviteur na biso to sala attention to yeba ko différencier ba offrande ndenge to uti kozwa explication awa et pas ya prophète intégral oyo apesi biso vraiment ba détail pe ba précision nyonso to na yebi kezaka mo libunga na bande Belé, mais je suis sûr que Dieu nous a gracié, Dieu nous a aidé. Il y a kokuta nana prophète pour nous recevoir ba éclaircissement oyo et rosunga biso tant tozo kende prière na ba serviteur au pe bolandi matéya oyo to bolandi ba explication oyo to ça la makambu ndenge oyo ezali na Bible oyo ezali constitution na biso bana nzambe to ça la makambu na ki biso te to ça makambu na ki posa na biso te po egosunga biso te tozo luka mbongo te na ba etonga ya nzambe tozo luka plus bokonza likolo po lobi na biso ezala malamu. Voilà prophète tozo koma to komi vraiment na suka émission na ebité message nino ebisa bana nzambe nyonso bazotala c'est net moment et numéro na opé ezala important pour ba misus pe bagoza na posa babondela elongo na yo na ba problème na bango ba ko joindre yo ndenge. Bon numéro de téléphone ezali plus 243 949 non plus 243 084 0240 969 Bolim Sangai plus 243 084 0240 969 084 0240 969. Oebi papa musa to seza musala ya Nzambe ndena bika na bandele awa to rendre compte pa Nzambe de to gérer peuple Nzambe et to gérer offrande autosui offrande eza ya bisoté pour passer ko so na besoin bongo bana ko sa na musala o sa musala quelque part bon o sala o sa ba besoin na yo mais so eza bongo zo na quatre église il faut que gérer yango très bien. Et il faut gérer très bien, pour différencier, pour yeba qui offrande ya mutamabe, au cours de pour ezali tomba moko te. Offrande na soko zui yango, yeba qui au côté lèpre na kati ya vie na yo, pe na musala yo, pe na vie ya ba na yo. On remarque que ça bien, bien, mais aujourd'hui quand offrande na ba beli.
et puis malade à balle et puis bon ça que l'on monte pour ça et ça bon ma bé et ça bon ma bé il faut que je bon oyo muto d'abord à ça les rencontres Jésus à bien sur mon pour bix na yé puis à ça la pureté à monter manaye et à so pesa la à pesa le boko na yé et puis à pour la lipamboli à mosala ya nzambe ya na ba France atangi aba soit offrande za pour la éclaircir peuple nzambe ba nzambe selon ba offrande ne kopesa ma na quatre église nzambe a pambola bino ma bonne émission oyo so ko za besoin de conseil na za disponible na WhatsApp là on appelle ça qui numéro plus 243 84 0240 969 nzambe a pambola bino. Voilà, merci beaucoup Nzambe apambola bino ezalaki ya bino ekibumba wa yambaki prophète intégral oyo tosoli na ye masolo ya ba offrande parce que totangi ba différents offrandes bandeko ba serviteur vraiment tolanda message oyo ekosunga biso ndenge nini tokoki komemela église na biso po eloko ebomaka mingi na kati ya église ezalaka côté makambu ya moi mosolo mona ndeko alandaka yo na sima pantalon lemba mais yo moko tala amer ozotambola nango yo komi na amer ye pantalon ezana ya difficulté malamu te pe bundi na bango tango yo kozala te obandi de tango bandi kolembo bandi ya kopréparer mwana obongo mosala na bango ezalaki nini pembeni na yo. Voilà, nandimite Eli azalaki mwana ya Élysée. Ouais, Eli moi Élysée. Eli mon Élysée. Non, Eli papa ya Élysée. Papa na yé spirituel to papa na. Papa na yam zoto te. Donc Eli tant waza enlevé askaki double portion, il y a onction là et pas Élysée. Ya Élysée tant azu onction wana, gazi lokala serviteur moko false trop ba serviteur mo mabe, il a qui l'est prêt. Yeah, donc descendance à Élysée, Gazi, à ce qu'il est prêt pour ça serviteur qui est beaucoup plus mongo. Mais Élysée a mérité qui double portion parce qu'il y a qui beaucoup plus serviteur. Ou bien pas Nzambe. Ya ngwana to ngai to pesi nini wana explication wana pona omona ke bana na bino o biologique ezandenge moko te na Eli na Élysée. Donc peut-être o azotambola na so azane makamala mutika ya za Élysée na azo double portion na yo kaka foza mwana yo. Atazana mineur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ezalaki Yabino Ekibumba numéro ezawana so bozana ba message ya kotinda pe ba makambu ya ko loba to nini bo komela biso bo benga biso to ko hésiter te ko sala oyo bino bo kosenga to sala bino so pozana ndeko na moko azana témoignage to aza serviteur o to ko passer na émission na message moko fort pour na bana nzambe nyo surtout contacter biso to ko sala na émission et au sala bien. Voilà, to kutani très prochainement na ba émission mususu tolobinde tolobaka ensemble na bino. Glory be to God. Gloire ezonga pa na ye. Bye.